Voilà. Merci Bandeko. Bonjour à tout le monde. Naye na lomba moto solo là pour 20 à 30 minutes vite fait. S'il vous plaît Bandeko, ozoko tabo me ko partager vidéo. Naye na porté éclaircissement concernant makambo oyo bimi oyo liste ya ba combattants ba limbongo. Liste ya combattants bazali corrompus. Naina éclairci bato concernant liste ya Mama Mungala. Naye pona kofinga mutute, denga na finga kate. Naye pona ko attaquer mutute, mais ba Congolais baza quand même na droit ya koyeba la vraie version ya likambo yo. Ba Congolais baza quand même na droit ya koyeba vérité concernant sujet oyoyo. Voilà. Nde yango moni bolimi samukie. Voilà. Mutende koyo okota partager vidéo s'il vous plaît. Vous partagez comme ça tu ba kosolo là. Et ça est vraiment important s'il vous plaît. Ouais. Voilà, Bandeko. Ce qui n'a yembango, na oume la mingi te bolimbisanga. Bomona qui sorti médiatique ya Mama Mungala, c'est pour la première fois ngana yana répondre à Mama Mungala que je respecte beaucoup, Losa Koneli Manel. C'est pour la première fois na yana répondre à Mama Mungala. Et déjà na osenga bolimbisi na Bandeko. Na citation ya Congo toza nango lelo. Toko yakate na ba distraction na ba discussion lokola bana moga mikie ezala lokola kindoki lokola koloka wana komba oyoyo so bovandi calme ba tmusu ba sepela te fo ba créer bo bana ko swana lokola bana moga mikie au moment baza kozela bino nganga poati dadi Zorobilel Kisimbi au moment baza kozela biso to réfléchir ni to ko sala parce que tu l'ombo, ce baquet n'a pas élection, qui d'abord m'a triché. Au lieu de réfléchir à l'élection, on a tout saisir l'opportunité comme un élément déclencheur. Il y a soulèvement populaire. Au lieu de faire ça macan ici, mais ils ont toujours n'a pas tout le monde boyé, n'a pas raté, bangonde bazalaka très, bangonde bazalaka collabo n'a pas raté. Comme ma biso toujours n'a pas distraction zangatina. Koya koswana kofinga na mambezanga tina donc la kenzela mulaite na ye na pesa bino la vraie version parce que makamu Mama Mungala lobby nga mutu na yaki na ngonga nga soit disant lise azotanga wana aza ko maîtriser te nga mutu na yaki na ngona relater bino la vraie version Zorobilel le témoin Edi Bolombo témoin Boketcho ya mo témoin Henri Nani Guy Aron témoin. Bandeko. Ezaki jumsunga na vandi. Nazi appel moko mutumoka bengenga. Awana ndeko waiza ngabi weza waiza. Bona nanga très bien bandeko. Abandi ko remercier nga na bitumba nde to sala pona Congo ndenge to lobaka to continuer ko loba to mobiliser ba to continuer to so la normale. Après à tout ningai ndeko waiza est-ce que lelo so qui sengbo vanda na Félix bo solo là en tant que ba Congolais bo pesa makanisa no pourquoi vous continuez le combat pourquoi nini bo se plana yango te ya sala ka nini bo vanda bo solo là est-ce que yo kozala d'accord bandeko boyo kanga très bien nga zala ka vrai na nga mamba gauche droite ité na bisi ndeko na bisi ceux qui Félix azana besoin sur na ba combattant to sur l'attaque ba Congolais nga waiza nandimi kosola na ye na ko nandimi na kosola na ye nga na kosola na ye na kozala na kosola na ye. Après, il y a des conditions. Nandimi na kosola na Félix. Nandimi to vanda to solo. Nazala pa imba to solo na Félix. Mais condition ka moko.
na pesa qui est condition moko en tant que ba Congolais to vanda to solo là na lobeka moko na biboye hein il faut que ezala en public. Première condition na lobaki. Ce qui fait ça son abisso ba combattant, il faut ça en public. Ba tout ba yeba que ba combattant bazali awa na Paris, na France, na Belgique, ba ko vanda dialogue na felito solo la na yé. Ko solo la ba ne ma bete ko solo la. Deuxième chose, il faut que ça en direct. Merci Sabine Pierre. Deuxième condition, on appelle ça qu'il faut que ça en direct. Ba caméraman, ba journaliste, tout ça, ba yé, ba tié direct, boye. Mokili mobimba, et mona, que ba combattant, na diva Félix, ba vandi ba solo la, nini o bango ba lingi, to solo la, faut passer tout ça ba congolais. To royoka, to solo la toujours. Ko solo ya ma bête. J'étais d'accord, nango. Juste la deux conditions, wana. Ndekola mobala, ebisimo ke pour mes athées. Mais, Moutazo Sala Makambouana, ezali oboyebi ezali Mariam Chouchouna. Moi, personnellement, bon, on a contact avec Mariam Chouchouna. Donc, tu vois, sur l'ana eboyete, on a numéro na été, jamais. On a contact na été. Et Moutanga ebisinga boye. Chouchouna sali liste na ye. Na liste na sali, ouais, mwali, qui c'est qui a wechi weli me fonza cordon zala na si de pe oyoka vrai version parce que na bande makamo baza ko atarse bino e wuti pa na ngai yo mutanga na biboye chouchou na sali liste na ye mais liste bato ya sali na moni ke bato wana baza ba faible bato ba kosola na féliciter en face boye la vraie et donc ba ko yebise ba vérité en face té ngai nde lo kona zali proche ya ye chouchou na lingi ke na lise wana yo waiza ozala parce que yo soko zali o kozala na courage kolobla Félix vérité bande ko wana très bien ngala c'est pour mes athées et ça li solo ce que c'est notre fond na to solo là il y a problème té ndeko ana kei après na yoko zwa appel mususu ya mutazala awa na Londres mutona bengi nga waiza ndeni ni bien abinanga bauti ko contacter yo na batu ya Félix nga tunyende nyoyo yebi abinanga parce que na yebi makambango bien atunga bosolo li nini déjà avant wana déjà na pour ça nga moko te na bengi Zoro Bilel lokola za muto na travailler na ye nyos na ko selo mote ko zala na ko surprendre pour te travailler na ye na informé ta bata benga ngai na répondre bango boye Zora yoki kaka il n'a rien répondu à yoki kaka tant ou deuxième personne a bengi nga na expliquer yendenge na pesa ki ba condition ngai que il faut ça en public et puis peut ça en direct na ba réseaux sociaux batme so mona ezala makambo ya publicité que batma ke ba combattant ba kene ko solo la pembeni et lo kwa na lingite malamo ko mutanga ebisanga na waiza makambwane za ndengo yozoloba te makambwane za ndenge babeteli yo te ngala bise commence za ndengo na te ndaba ni ko expliquer nga bisinga te bozali 15 personnes oyo bozana liste et puis dialogue na Félix et koleka na Kinshasa na hôtel du fleuve bazeli bino mutumoko bazela bino mutumoko chambre na ye pendant une semaine. Et en plus, merci Mandem Dokas, salut. Et en plus, na mutumoko 10 000 euros. Moutonga Bakis, et d'ailleurs, Didier Bidimbu, a Outolonga Wana Chouchouna, Bazo Zonga, semaine prochaine. Bazo ya na ba billet, na ba mbongo, ba frère ba déplacement la bino. Il faut me déplacer le 28 novembre, parce que dialogue, avant il faut passer dialogue, ils ont dit, du 28 au 6 décembre. Makamwana maman Mungala yebi yango tazala kite. Maman Mungala uzala kite. Oyebi yango te. Ba bete lo li solo mais beta makamu ndenge ezali ko tsa ba kombo ya batute. Maintenant tango ebisinga ndengwana nabi meno nga ba ebisinga makamane ngwana te.
nga basolinga makambo ndenge na te oye comme makambo Kinshasa et comme makambo ya mbongo na zimbala moko na rappeler numéro ebengenga liboso na bengi ye na bisi mutango na bime oh papa yo bengi nga awawa oye bisi nga te za makambo Kinshasa oye bisi nga te za makambo ya mbongo merci Mateo bongo na bisi oye bisi nga te za makambo $10,000 sur $10,000 oye bisi nga te keleka na Kinshasa oye bisi nga te ke ba billet za koya awawa semaine oye bisi nga makambo wana te na coupe eku ndeko nanga ngai biloko wana na okendete je l'avais enregistré et l'autre a regretté yango yoyo makambu tout monté yango zorobe la salle yango tout bien tindelinga mais malheureusement te ko bungu sa fichier wana mais je l'avais enregistré na ebisi mutu wana en tout cas biloko wana ko compter ngai te et mutu wana ce que na tout na ye banani baza na liste wana ya ba combattant oyoyo bandimi kokende kosolola na Félix bande konanga batangeli nga bakombo ya batu oyo bazalaka lisusu na combattre batola bazala susu na combattre ba Martin Sali ba Lucien Ngando ba Pacheli Mikobi ba Tinki ba Tanen batoyo déjà oyoyo na combat lelo bazalaka lisusu te après ko insista yebisinga boye ba kontataki Curtis aboya lingo kota buzoba wana te pona respect na ye pona vina bina pona bitumba na ye a okota ngota lingi ngote ba contacter Francis Abia okota biloko ndenge wana te ba contacter Odombo on retrouve Zoro Bilel a bien retrouvé qu'un enregistrement wana. Mbuta Zoro Bilel, il faut bimisa enregistrement na par ce temps non ba boye, ba toi mona kama ba lokuta te. Zwa vidéo wana enregistrement wana o ngana resaki mutu wana bimisa yango, tamusa yango panza yango mena na diaspora mobimba, ba yoka vérité ya likambu. Abisinga ba contacter Odombo aboyi. Bokoya lisusu koloba waisa yo defanaka Odombo te. Likambu soki ezali rouge eza rouge. Soki eza bleu eza bleu. Soki eza pembe eza pembe. Bato bayebi ngai na komba o nazaka juste nalingaka te kokosela mutu likambu. Nalingaka te ba makambo ezanga ti ngazala bongo te. Nazala bongo nalinga te bato ya kokosa makambo nalinga te et so na ekoloba makambo lelo na ko répondre mama mungala parce que eza ngamu naza mie placé à likambo oyo bango tout wana bayeba kyango te ngamu na benga ki bango ngamu na contacta ki bango ngai nga moi waiza et yoko sala ke merci lelo kamalando et yoko sala ke na webisi mutu wana biloko wana nga esimba te nasani ni nakati ta nasani ngwana mbala moko na bandiko contacter batu na contacter équipe ya Odombo na contacter Zoro Bilel na contacter Vieux Edi Bolombo na contacter Bokechu ba kotisi Vieux Aron na Guy Aron ba kotisi Guy Aron na tongo wana to sali réunion mais batu koto ya Odombo bazala quitter na réunion wana ngai Zoro Bilel, Bokechu Yambo, Edi Bolombo, Guy Aron. Babandi, nabandi ko expliquer bango, masolo nyo sonne na expliquer bino. Ils étaient surpris parce que bayeba ki yangote. Ah non, faut le katolo belango to le ngabité. Tozela, le col les a dit les 28. Mais Cordo et Fonjaï, Patrick et Fonjaï, Makamouana et Yona Chomongo, Bozana Katite, vous n'étiez même pas contacté, Boyebi Moutuna Makolonangote. Et j'en viens sur ça, ne vous en faites pas. Babouzoba o festilara ya ko kosela ka mabiloba, ko lobaka sans kozala na ba preuve. Nga nga mosala vidéo troté ce na yoko ba passer buzo be le kaming
ba ozela biso na makamsu ba zela so ba fistité te ba blobele zanga tina te na bengi bango le signe non ba ozela to ça la vidéo te to lo belo côté to ozela tina suka comme ça to kanga lisa ba ndoki ba nani o ba na kati kuna. Merci maman Mandeni Dorcas. Na kalime bango muta sala vidéo te muta le beloko moko te to c'est la tina suka après to ya ko expliquer bo to tika likambo e bomba mate il faut diaspora ye bango mais to c'est la tina suka to ye banani azanani. Merci beaucoup maman nanga Nelly Manel. Mbala moko totali boye kulut na biso Chili aweno ayo sala vidéo na kati pe ya vidéo ya kulut Chili atangi komba batute. Atangi te ko entel atangi batute. Mbala moko boye totala be maman mungala ye. Aye na papier. Maman mungala. Maman azali moto asangisaka bato. Maman azali moto azala motema monene. Maman aza mutu oyo yo esika bato azokabwana ye asangisaka. Mais maman mungala ozali nalobango ozali parmi bato baza kota désordre na kati ya komba oyo yo. Maman Mungala, naza contre yote. Je pense que oyaki kalamingi ta oyaki ko attaquer nga olobaki nga mabe na répondre ki yote. Natika la jamais ko répondre olobaki nga mabe na chaîne ya bino ya bokoto na répondre ki yote. Mais so ne ko répondre lelo parce que makambo ozolo bawana oyebi ni la tête ni la ke oyebe lo côté. Et ceux qui ngana se permettent na parce que ngamutu na yebisaki na bimise makambo yo na auto so na vie dit ça qu'on reconnaître te bango bato yebisaki yo ba maintenant maman mungalo ke zo kombo ya Patrick Efonja ozi kombo ya Pitu Shomongo ozi kombo ya Odombo na yako défendre bango te na yako défendre makambo oyo ngamutu na yaki nango nga na yela kyangubino yo kutosala kite. Mais partout wana nyonso wana Odombo a été contacté mais aboyaki et puis na yebisaki bango na réunion wana Odombo aboyaki et Fonja n'a jamais été contacté na sikuta yebi masolo wana ayo kongo sikoyo Shomongo azaki jamais contacté bande konanga pourquoi nazo le makambi ya Shomongo na Fonja parce que Fonja na Shomongo batu ya Fayulu Fonja na Shomongo batu ya Fayulu lokola nga Fayulu c'est makila depuis 2016 na lobango ndenge nini Shomongo azalaka na Fayulu ndenge nini Fonja uti ko sala conférence ya Fayulu kala mingi te bakende lisusu na Kinshasa pa ya Félix. Et tout ça parce que maman Mungala a profité na makambo wana na lobi te ke makambo maman Mungala lobi nyonso za ya lokuta te makambo maman Mungala lobi eza ya solo bakto balemo bato ba su ba combattante na Belgique kuna ba plus de 30 personnes na Belgique mais bato ba su na Belgique ce ne sont pas des combattants d'idée bi ba plus de 30 personnes. Et bah ça va combattre. Mais maintenant, maman Mungala oye, olobi makamno bien. Batona ba zimbongo. Mais yaka loba likambu ndenge ba pese lui information. Koyaka te parce que lokola Shomongo na Patrick Efonja bino boyina ki bango parce que ba kene ko soutenir mamba Fayulu o profiter na likambo na olatisa batu. Makabu ya lokuta po bato ba yina bango. Vous gagnez quoi lorsque vous cherchez à diviser la diaspora? Vous gagnez quoi? Na situation toza nango na mboka.
na passion de traverser, na risque à balkanisation, ils allaient imminente. Qu'est-ce que vous gagnez, Yakoya, la mensonge na TV? Koko, c'est la Batou Makambu. Oyebi yongo bien que Patrick Efonza Chomongo, bazala quitté. Et puis, le bateau, sur la personne qui a information, il est bien que même Odombo, Aboya qui n'a pas kende. C'est parce que vous avez, Barando Nabino, oh, Makabo, Akisaka, Odombo, Yakala, ce que vous bakana, ezala solo, ezala lokuta, wana Makam Nabino, Nana lo Makambo, Nana maîtrisé, oh, Ngamna Mimela Kibino, c'était moi. Bolimbi Sangana Wabeta Tolo. Bolimbi Sangana Wabeta, Ngamut Nabanda Kiyango, et je suis le mieux placé à Kolobango. Ni Beni, ni Zoro Bilel, ni Bokechuayambo, ni Edi Bolombo, ni Kiyaron. Mutumoko ko lo bango ate parce que ngam na yela ki bangango na ko na poko kanga munoko bango ba yo kango pa batu ndenge ba yo ke mais on n'a pas besoin de ça maman Mungala oza maman Mungala c'est respecté aux ali maman donc comme maman Mungala comme lokola une chienne bergère oyo ce qui li kamboye oyo ko lo bambala moko c'est vrai. Ce comme on indoki belela, mais elle n'a presque moutoala zalindoki. Des accusations sans fondement et sans preuve, et zaliko détruit combat. C'est pour cela combat oyoyo et comment ma lili et là l'ikolo ya koko c'est la kabatu ba makambo. Et c'est ça ce que tu fais maman Mungala. O comment likamu mukyo yo baniko yo yaki awa yo yaka awa o kote la ka otombo o ataka papa yombi yomoko o yo baluki o baluko atake otombo o komo kote la papa yombi mama uzoli ngome mabiso wapi mama Mungala uzoli ngome mabiso wapi ozotanga bakomba bazoro bilele tout donc bandeko eza pasi yango moni bato ba respecter les subiso ba combattanté likola ba futilité oyo likola ba futilité ko loba biloba likamuni oyo ki likambu soko lingo dénoncer likambo oyo za ko maîtriser dénoncer likambo oyo yo oyebi oyo yebi te koya koloba te oyo za na ba preuve te koya koloba eza te ke po yo lingaka xy te likambo eza batu mususu la tsango batu mususu boza ko kabola boza ko boma komba mama Mungala oza ko boma komba tu parles tellement trop maman Mungala tu parles tellement trop et tu parles de n'importe quoi eza ko honorer yo tata ke maman. Et ça qu'on aurait eu tant que maman. Oui, attends comment se retirer dans la liste de la liste, mais attends comment se retirer pour ça qu'on dénonce, pour ça qu'on va été. Et ça qu'on aurait eu maman Mungala. Maman aza mutuo ya sangisaka batu. Tika kolobaka lobaka trop. Trop de vidéos, tu la vidéo. De fait, à kolukaka lobaka, osa qu'on se ridiculiser davantage. Respect, bah t'en peux savoir que si là. On t'aime bien, mais tu débordes, tu abuses dans le yo. Donc, comment on donne un monopole, yako loba, même ce que tu ne maîtrises même pas. Nga mutuna yaki na masolo wana, oyeba kiangote, ozo na papier moulaï. Tout ça c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça dans la diaspora? Maman Mungala. Est-ce qu'on a besoin de ça, Maman Mungala? Ozo comment ko attaquer bato nyonso, ko lobela bato nyonso, ko accuser bato nyonso sans ba preuve. Ngana ina fingi yote hein. Si tu viens me répondre fingi ngai na ça sata 5. Na ye a on a fingi yote mais soko yé koloba. Dernièrement le cas qui et pas na boko to lobi mabe na ngana répondre que tu na respecter que l'attaque maman. Cette fois-ci na ye koloba parce que oyo ko kosa bato, okosi. Okoseli batu makambu.
okoseli Patrick Efonja, okoseli Shomongo, okoseli Odombo, okosi. Okosi. Et botika lokuta, botika manipulation. On n'a pas besoin de diaboliser je ne t'insulte pas, nous avons manqué au respect. Mais si tu viens m'attaquer, Koloba, Oyonga lobby, sans qu'on ait information, il y a Moussoussou, il y a Kaloba. Mais si tu viens m'attaquer, dans Satan 5. Et là, ça sera chaud. Trop, c'est trop. On est fatigué dans le on est fatigué dans la Kadiosha. Arrêtez de diviser la diaspora. Il faut arrêter. Tu n'es pas une chienne bergère dans le combat. Tout le temps. Il faut arrêter. Vous voyez bien l'autre côté, il y a la bête de l'isolo. Bête de l'isolo, ce que vous avez ranki dans le Kalana au Dombo. Bête ou Yakala. Beta masoloso beta wana ma mbongo ya honoré mwana beta wana ngana kokotate je ne maîtrise pas na kokotate on va attaquer Patrick Efonja na chomo makamba Fayulu attaquer yo za libre tout le monde sa kolanda Fayulu te attaquer Fayulu finga Fayulu bano solo pour na Fayulu ah maman Viviane toi aussi na direct boze la moquer pardon. Rappelle le Kotaki. Et nous, quand on va déposer un ranking, on yini mutuana, oya okosa makambo. Bref, en décollant, on a encore un poussé en goana. Maman mungala lobby, à cosité, et zana batoualia kimbo, mais bazaba combattant te. Bazaba ancien combattant, bateau, aux alabas, on a combat, comme Anna Félix. Hortense Mwambabi, mais ceux qui les Kambouezali, il faut qu'on le bat parce que Bavantier le quitte trop. Oui, maman, il faut qu'on le bat, mais il n'y a qu'à qu'on le bat solo. Il faut dénoncer, mais il faut dénoncer dans la vérité, dans la sincérité. Koya Koko Sate. Koya Koko Samutute. Au monde ndoki belela mais zala sur yaka la preuve que ndoki oza ko belela azali ndoki ezate ke polinga ka mutu ala to kosa kazala ka ndoki po batwa e pina ba bomaye oko gagner nini simato botabi waiza lobela pe bato bazali ko finga bokechu émission nyoso to baye papa ngai nazali parmi mutu oyo bato bayinanga pona ko défendre bokechu. Ne monsieur Edgar, Nazangai n'est pas Edgar, et ça la batu ba yinanga ba lobake ngana défendra bokechu. Nga. Et pas Edgar ozolo bawana. Nazana batu ba yinanga ba lobake ngana défendra bokechu. Ba problème nyo se comme la wa yambona poto awa ngai na yana défendra yinga. Mais ngai depuis maintenant c'est comme la si boyoka wa ma défendant rien. Mais moi je le fais toujours parce que c'est mon vieux. Et nous on battait que le kola wa ma défendant a défendre là jamais ko na te va défendre nga et que so ba ko sele likamuna kanga munoko. Non. Non ba que oh bon ba wa ya moza lokuta. Et nous on battait le kola za na odombo te boya bo ko salikambu. Nalo bake eze solo so na côté la paix fonde ça te pour ça bien na fonde parce que c'est la vérité il la vérité pourquoi boli kokosa au monde ndo kibele la botika lokuta botika kadiosha on est fatigué dans Babylone on est fatigué bota la Congo l'élection ça koya ce que kozala l'élection ezala te ezali élément déclenché pour un soulèvement populaire na bateau to le soulèvement populaire. Au lieu de réfléchir pour nango, vous venez avec des balles vertes. Vous venez pour diviser la diaspora. Qu'est-ce que vous gagnez en divisant la diaspora? Je pense na Soukawa.
Message au maman Mungala, dans la sur et comme la yo, arrête. Je pense que c'est pour la première fois que Moutaya répond au direct boye. Parce que trop c'est trop. Tu abuses. Tu exagères. Donc arrête. Dénoncer Batou. So moni mabe, maman Mungala, lobaka. Ce que mabe zali, lobaka. Mais, lobaka na bo solo. Tika ko diviser diaspora. Ingeta. Na sepeli mingi na remercier Batou nyonso bo soutenir nga la matanga ya leki nanga. Merci mingi. To kutani balasima. Kimia ezala na biso nyonso. Mboka na biso en danger. To bana ko réfléchir. Nin to koyo ko sala. Na 2023 oyo élection ezali zalate pour na biso zali un élément déclenché pour le soulèvement populaire. Commençons maintenant à réfléchir qu'est-ce que nous allons faire au lieu de nous distraire dans des futilités, dans des balivernes, dans des distractions. Oyoyo, ezole li sabato, baza ko lela ebele, ya ebele, ya ebele. Si tu biso bato to ya ko sala ba vidéo, to le li sabato. Si ma to bota bi fongola chaîne na yo to baye pa ya Edgar. Non, na chaîne ngai banaka ipo wise officiel mais ça na trop sur la vidéo te. Je pense même na YouTube ça fait 2 mois on a ça sur vidéo te parce que na bi ke mikolo ekoya à partir de janvier na kozala trop na réseaux sociaux yango na pema kina nous pour la santé pe ba vidéo comme ko pesa nga passe na mutema na ko mona ba cardiologue il fallait na temporiser muke pour la santé nanga comment vous avez habitué sur ko fera pour nangote. Donc, merci beaucoup Jordan Luc. On est ensemble. Kalamingite, Tozong la frappe, à partir de janvier, Tozong la frappe, Nabosolo, na sincérité, sans injustice, Ingeta. Merci, Maman Chetan Simba de l'Émirat. On est ensemble. Bankoulba Zanabino Sima Tobota, Ingeta. Zoro Bilel, parti que fonde à tout le monde. On est ensemble, Ingeta.